Mais force, ton victoire, na bato basangani na kombo na Yesu Masia, Nzambe akoyeba kosala makambo ya minene na kati ya bato oyo basangani na unité, mais dans le Seigneur. La unité mibali na zolobela, unité kati na nkolo, na unité libanda na kolo Yesu Masia. Mais nyonso ozobengo kaka unité. Alléluia. Parce que unité yango kosangana. Lokola bango basangani na objectif oyo basangani na yango, c'est vrai bango pe ba créer unité na bango. Mais lokola biso pe tozana objectif oyo esangisi biso na poko lelo, biso pe tozali na unité oyo a permettre ete na poko lelo tozala biso zo kati na osika. Totelemi na komo na Yesu Masia. Motangi suka azali bazui so mokanda ya Genèse chapitre 11 verset 1 jusqu'à 9. Genèse chapitre 11 verset 1 jusqu'à 9. Yesu. Genèse chapitre 11 verset 1 à 9. Lisons au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons de briques et cuissons-le au feu, et les briques et cuissons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville, et ils durent dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils n'auront projeté. 7. Alors, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ainsi dit la Bible. Éternel tout-puissant des armées Yahweh, na tondi opotozali Nzambe. Merci lisusu nkolo mpona kosangana poko na lelo. Nayebi tozali Nzambe oyo olobelaka biso ntango nyonso. Kolo biso bato pamba, toyina basani ya pamba, biso bato oza na nzala, toyepai na yo Nzambe. Kotoka nkolo, parce que yo nozali source na bomoi. Kolo merci mpona eloba na poko na lelo. Nayebi te moko na moko akobénéficie faveur kolo. Dans la parole, simple instrument, Seigneur, on peut utiliser afin que l'être là est pambolama. Bokanga Seigneur, nous autres, oh, Zambabi, oh, et Zaboué. Mais Nkolo, Akamwe, Azalaki étonné, n'a comment la motivation, Oyo Batouana Basalaki Nango. Et c'est le Seigneur lui-même qui déclare. Alors bien que, bazali ebele bazolo ba munoko moko na initiative o bazala ngo eloko moko te ekoki ko empêcher bango po basala eloko nyonso oyo balingi kosala. Alléluia. Nalobi wana Nzambe nde mutu akamwe parce que amoni bato ebele basangani na objectif moko. Donc cela veut dire qu'il passe à unité moko boy. Parce que pour cela mauvaise ali passe la eloko moko pour na kosala kombo na bango.
Et c'est ça qui nous embêtait. Et c'est la raison pour laquelle tout on a échoué. Parce que c'est ça qui nous embêtait dans le plan à Bango. Bango va y aller pour conquérir les Zambé. Bango va y aller pour bundi sans Zambé. Bango va y aller pour la Congo. Il y a une autre chose. Bango va ton enfant qui vous reconnaître que ils allaient force de Bango. Or Zambé a l'ingakandenge wanati. Il y a un temps où Zambé a tali. Version on a essayé de s'en mettre. Nzamba monique impossibilité exacte parce que baza ebele baza na objectif moko donc eloko moko te nkolo zo bake eza justement ya ebandeli ya eloko baliki basala donc eloko moko te ekoki ko empêcher bango pour ba continuer kosala tour na bango parce que bakreaki unité moko boye quelconque même si ezalaki libanda na collège Masia mais bon moko ezalaki bazalaki na complicité enfin que bako construire bako matina suka ya objectif na alléluia amen yango tango nkola tali alors mais eza impossible te eza gestement ya ebandeli ya makambo balinga basala lokola bazana liloba moko lokola bazana idée moko nyonso balingi kosala bakosala yango tika tokita na se tobulanganisa bango totya bango confusion enfin que bapanzana mpe objectif na bango wana échoué et c'était la raison pour laquelle kolo aye kotya confusion na kati na bango parce que banda ekoyokana parce que bazalaki na likanisi moko parce que bazalaki na idée moko. Pour pas prendre encore, il fallait achat confusion. Donc, il y a confusion. Oui, vous savez, va faire ça ma belle pour attendre. Il y a yoki, c'est ça marteau. Il y a un marteau à Pessi, tellement. Il y a un seigneur ma belle aussi marteau. Bata. Incompréhension et côté. Voilà échec. Il y a tout et Babel. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit bapanzaki bango entente ezalaki lisusu te so bozoyoka na lisusu te bokoki jamais kosala quelque chose ya malamu faites beaucoup d'attention ebele batongi batour de babel na kati ya bomoi na bango ebele batongi batour de babel na kati ya bafamille na bango bafamille ekomi divisé mabota ekomi divisé bandaku est comme divisé parce que baza a besoin basala kombo na bango mokonzi de tokondi na kondima amen amen nalobi ete nazo parler na likambo ya unité tozolobela ba unité mibale unité ya libanda na Yesu pe na unité ya kati na nkolo Yesu Masia. Bible lobete na ebandeli ya mokili bato nyonso bazalaki na liloba moko. To tolobaka ite langage ezalaki moko. Minoko ezalaki ebele te. Bato nyonso babandaki koloba monoko moko. E Bible lobete bana ya bato babimaki babandaki kotambola kokende kote ya ebimelo ya moi baye kozwa likanisi bakei bakomi epai mabele ezalaki bandako ezalaki te balobi ete ekozala malamu mingi tofanda awa e na kofanda awa lokola bakutaki mabele ezalaki pe likanisi eyaki bango ete babanda kosala mabele wana lokola potopoto babanda kobeta yango babrike batumba yango na moto bongo batonga ndaku enfin ke bazala éparpillé te na kati na mokili. Alléluia. Unité. Tosala babrike totumba yango na moto comme ça to construire
enfin que topanza na mokili mobimba te epuis ndako oyo tokotonga ezala mpona ntina ya lokumu na biso. Alleluya. Makanisi ya bato basalaki yango babandi kobeta brike telema bazalaki mwa ebele kobanga na bango ezalaki ete bapanzana te bazala kaka ndenge bazali mais place moko mpona kosala force na bango. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Et vous avez un succès. Mais succès na yango ekozala soki baasocie nzambe na kati ya likambo oyo balingi kosala. To succès ekozala soki yo na initiative oza yango oasocie nzambe na eloko oyo olingi kosala, okomona grandeur ya nzambe na kati ya likambo wana, okomona manifestation ya nkolo na kati ya projet oyo oza nango, parce que oasocie nzambe akosala de façon ke intervenir de façon ke bato bamona ke eloko ozosala ozali bomoko na nzambe. Babandi kotonga bazobeta babrike bazoloba monoko moko, bamisusu bazosala fotofoto, bamisusu bazozikisa yango, bamisusu mpe babandi koconstruire lokola ezalaki likanisi ya bango tosala ndako ya molai mpona lokumu na kombo na biso. Seke nzambe azalaki susu ensemble na bango te, parce que eloko oyo babandaki kosala ezalaki mpona grandeur na bango, ezalaki mpona kombo na bango, balingaki basala nde kombo mais basosie nzambe te na eloko oyo balingaki kosala. Voyons maintenant nzambe alobi ete nakita nakende kotala mokili namona lolenge nini nature ezali. Nakokita nzambe akiti aye komona batu basangani na bomoko bazosala mosala na yo nzambe. Kolobi belobete otikaki kiti na bokonzi ondimaki okita kokufa kota lingomba na yo nzambe ezwa bomoi nkolo. Merci Yangabita, merci mokonzi ya bomoi, topambuli yo nzambe. Kanisa bandeko nyonso oyo baye na présence na yo mpe baoyo baye te nzambe oyebi bareson nini, soki bareson ya malade te nzambe bibelobi ete loboko na yo eza mokuse te mpona kozanga kobikisa. Nkolo nsembola loboko na yo bikisa bango nkolo. Nkolo mpenke tokutana te jusqu'au dimanche kozala mpona gloire na yo. Je prends l'autorité qui m'avait donné il y a 2000 ans passés ici avant le Golgotha. Yo diable bon, tu n'as rien. Oyaka mpona kointimide Yesu alongaki yo na kombo na Yesu Kristo. Oyaka na mablocage, oyaka na lourdeur na kati ya vie ya bana na nzambe. Na peso mitindo pima bakolisi bazala maladi na kombo na Yesu Kristo oyamba guérison. Kolo bibele bete ezala moko te ayeke epai na yo azongaki lolenge wana kaka moto nyonso ayeke kutanaki na yo bomoi na ye echangeaki. Kolo toza na kondima ete kolo bomoi na biso tokoka lelo echange parceke tokutana na yo nzambe. Pambola biso okende biso yango napamboli mabota, napamboli bamama, napamboli bana, napamboli bilenge, napamboli bapapa, harmonie mpe concordance oyokolaka biso pesa biso bolingo nzambe bolingo na ye ume na kati na esika oyo ofenge batebele baya lisusu kati ya likomba kombama nzambe. Merci beaucoup na likambo lokumu nkembo basanjolo ezoka kati na mboka na yo napamboli basali na yo nzambe. Kolo merci kombo na yesu eza lokumu. Au nom de Jésus puissant, que nous avons prié ici. Amen. Yo moko se décide dans la liboso. Nzambe aya na sima na ngai. Mais non, okoka te. Nzambe oche jamais na sima. Nzambe foza na liboso parce que yende mtazo guider yo. Alléluia. Parce que yende mtazo guider yo. So uzini nzambe oche na sima na yo, c'est que okomota mula dans le vide. Comment voulez-vous que nzambe a intervenir dans la situation na yo? Comment voulez-vous que nzambe akota likambo ya yo? C'est pour cela qu'on dit qu'on est là et ça toujours ébélé. Osez Azoloba, mon peuple périsse.
connaissance. Soki koyeba eza te ndeko molingami otambola toujours na kati na libunga obanda kosala bafaute na kati na bomoi na yo parce que ondimi komitambusa yo moko mais soki olingi botambola na nkolo elongo ndeko na ngai nalobi ete okomona succès parce que naza na unité na nzambe eloko nyonso ozosala eza yo te moto ozosala yango mais ozoconsulte nzambe mpe nzambe aza toujours koprotege enfin ke nyonso ekende liboso. Voilà epai échec na yo euti. Voilà situation oyo ozovivre actuellement cause na yango yango wana parce que otiki nzambe à l'écart olingi otambola yo moko olingi osala kombo lingi bamokili balobi nasala kombo lokola bato ya tour de babel balingaki basala kombo oli basala balobi ete to asocie nzambe totonga ndako oyo songe na ngai kotuta likolo ezala mpona ntina lokumu na nzambe me bango batie nzambe na mopanzi balobi ete tosala ndako songe kotuta likolo oyo ekozala mpona ntina lokumu na biso bato. Voilà l'échec. Ntango nzambe aya omoni abi o donc tozotambola nzela moko te tozala bato ensemble te parce que batiki ngai bapesi ngai mokongo obandi siko koconquérir nzambe. Alors nzambe fo atia yo na posa de façon ke bato bayebaki okoki te. Voilà baprojet obandaka esila te. Alléluia. Alobi baprojet obandaka esila te. Ozala mpe na courage ya kokontinue yango te esukaka lolenge wana parce que otiaki nzambe. Construire l'unité avec Jésus-Christ. Nalobi unité na nkolo ezalaka toujours na succès. Unité na nkolo ezalaka toujours na élévation. Unité na nkolo ezalaka toujours na sommet. Mais ne faut pas qu'il ne fasse pas unité na nkolo. Olingo mita msabu na yo moko. Répands-toi. Répands-toi. Oso perdre temps ebele ndeko molingami sans le savoir. Oso break down l'unité na nkolo yesu masiya. Eloko moko te kofonctionne bongo. Oza toujours moto abe échec. Bato banokamwa yo, bato banolobela yo, mais na lolenge ya malamu te. Omoni asala mais esimba te. Ameka, a changé ba commerce, a changé ya marque de marque mais asuka kala. Mais yo pe ulio sosola ke naza sur nkolo te. Yango nazomona échec na kata mo nanga. Ozo comprendre te, ozo sala ko ya ko forcer. Or nkolo ça détruire yo déjà. Kolo ça détruire le business na yo. Kolo ça détruire le couple na yo. Kolo ça détruire famille na yo. Parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Parce que vous abandonnez Nzambe. Nzamba tiki bino. Yo kan so Nzamba tiki yo. Nana vous en contrôle non. Amen. Amen. Église alléluia. Amen. Alors biso ki Nzamba tiki yo. Nani okoyo za contrôle bon na yo. Donc bina yo ezana mo bulu na lolenge moko. Nous avons tout le monde autant de travail, nous n'avons même pas la silence, nous n'avons même pas la protection.